Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Tolanda ki matei na biso. Tata pasteur mtate ya kibiso. Abandela ke na banzembo ba Yuda. Akena mibeko. Mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela. Pona mokoro wana tobika. Batata balobaki na biso bobangi ya tata Nzambe ebandela mayele toluka nano bokonzi ya likolo oyo etikali Nzambe akopesa tolandi oyo elobami awa tolandi mpe badiscours epesi esengo leta mpe oye alobi biso tosepeli nango pamba te totosaka leta mosala monene tozalaka nango leta liboso biso nde tolandi nsima ndenge akumisi bandeko na biso balandi nzela oyo asaki passe na bango toyebosani te toyebi yango elelo oyo tosangani biso nyonso mpona kokumisa mokolo elelo le 10 mai oyo basololaka na 90 na bapapa balobelaka yango mingi tozalaka te mais oyo mpe bazalaki baza kotémoigner départ babengaki ngai balobi biso toza kokende kasi awa bokotikala botonga Yelusalemi oyo biso tosali te bino botikala kosala yango soki botongi Yelusalemi te pasi na bino ekosela te elelo biso nyonso tozali kotonga Yelusalemi bango mpe baza na kati ya programme oyo ezali 4e génération oyo ezali ke nkolo Yesu alobaka yango tata Molimo Santo alobaki yango batata na biso mpe balobaki yango ke mokili ekoningana ya solo tomoni ke mokili eza ya koningana biso nyonso toza na mpasi na mokili oyo toza komona zo kosala ezali ke Nzambe aningisi mokili me tokosala ndenge nini mpo tobika batata balobaki na biso kaka mabondeli ndenge mokili eningani na mangomba mpe famille tokomi na mpasi ndako tokomi na mpasi lingomba tata Simon Kimbangu eza mpe ya koningana koningana wana elakisi ke yiki Nzambe azalaki kolakisa bizaleli ya moto na moto position ya moto na moto ebengami yiki kokabwana ekoti bitumba ekoti koyina na ekoti wana babengi yango yiki kasi makambo ndenge nini ekosela biso nyonso tosangana tomonanaka biloko pamba surtout moto mwindo me batata bateyaki biso mpe batikelaki biso makambo misato
bolingo mibeko pe misala lokola crise pe kozala babakisi ke tolo na tobokola tolesa mokili mobimba na biso yango tozosalela oyo elobaki bandeko na biso na tongo nayoki yango nalandi yango asaki sesaki pe boyokani ezali te bauti mosika baleli likambo ya social kola biso toseki tokobongisa yiki na lingomba makambo oyo tozomona na miso ezokoleka na lingomba kokabwana mpe ezali koyokana ezali te mpe kowela na bokonzi ezali tozosenga polere ekei korale jeteki boyembela biso nzembo ya yikiki ezali message koyemba ezali kobondela mbala mibale message oyo mpe toza komona toza kovivre yiki ekoteli biso na lingomba kowela na bitumba malamu esila tokomi na ntango ya suka génération ya 4e génération eza ya suka ya mitano ezali te basigne de temps tozomona yango elakisi nzambe alingi akata likambo na ye ekokuta biso na position nini yango tosengi na jeteki Kita
Merci, Jeteki, Boken Rwanda. Bisognos tolandi nzembo. Tohuti wapi, tuzali kokende wapi. Kolo Yesu alobaki yango, Matthieu akomaki, baliki bango nyonso. Ndenge kolo Yesu alobaki, mokili ekoningana. Pasi ekozala mokili. Crise pe ekozala mokili. Bayekoli batuni na ntango na biso te na 4e génération. Yango 4e génération. Tata kimbango pe alobi mokili ekoningana, nzala pe ekozala, pasi ekozala. Eyo komona na bapapa yango bapesaki programme babisi bandimi ya Tata Simon Kimbangu. Mabondeli ya tongo, babondeli ya bangonga, bamidi, tipoko, tina butu. Pasi ekozala mokili ekoningana. Banzala pe koya lokola banzala ekozala. Tolo na tobokola tolesa mokili lelo oyo lutendele tuza kolona tuza kobokola na kunzulu tozali kolona kobokola tolobi
place ebele bisika tovandaka tolona tobokola ezali plan ya tata Nzambe soki tozosala makasi na mabondeli ye kimbango azali nani likambo te mo oizoyela biso na liboso toyebi yango te elelo tomoni bandeko na biso baye na date na bango mpona nini Nzambe ayokaka libondeli ya moto nyonso ya mipesi biso mpe lelo tozali kosenga biso batouti mosika tosenga mabondeli lelo Nzambe ayokela biso pasi oyo esila oyo nyonso toza koloba eza na kati na Bible batata na biso papa elebe boya nano botangela biso bachapitre topesaki et surtout na bandeko na biso ndenge bazali awa bayeba nini boye kosala kasi eloko tozosenga yiki ezala lisusu te na ngomba place batiyo respecte sala mosala Nzambe asepela ozala pasteur ozala diacre ozala nani bakengi tili biso bandimi fo tobongisa batiyo mokonzi mpona kodiriger bapeuple bakisa likambo malamu po pase oyo esila ya yiki surtout na lingomba nga nazokoloba mpo na lingomba kuna na Congo Brazzaville ndenge nalobaki lelo toyebi ke boza na Kinshasa bibubu ma place nyonso boza nango ya misala bozongela kuna Kinshasa babubu dispensaire ezala école ezala tosengi mpe banzela babongisa ti nzela oyo ya Boko Mandombe esalama nzela oyo Boko Kinshasa bibubu esalama tolingi bongo na baekole na bandako bato babandoko komela ezanga te bosomba mpe groupe ya motere ya monene botia kuna totia radio na television biloko wana nde kopesa biso makasi na mosala oyo tozosala kolona mpe kobokola ezanga te kokabona mpe ezala te to wana tozosenga sika nyonso toyebi mpe kuna Kikwiti lelo boza na Ntsintsani toyoka sango malamu kuna Kikwiti bambuta bayaki kuna mpona ndako na bino eza na nkamba esila na Allemagne boza mpe na programme mingi bajeteki bosala likambo wana oyo bongo osala bolakisa mpe le 24 décembre ndenge bomesana apaki le 18 mai oyo bokosala le 20 mai tomona likambo oyo bokoya nango bisika nyonso bozali le 18 mai osala programme makasi apaki bamama mpe bandimake apaki bazali baresponsable batata nde bazalaka baresponsable na ndako bisika nyonso bolakisa bamama bozangisa te sikoyo batata tokota na chapitre na bandeko na biso asaki bayawa tina nini bayeli na nkama Nzambe ayokela biso yiki esila na lingomba na biso tolingi yiki te bisika nyonso moto wa mipese na mabondeli toza bapaya te nga na telemi nano wana Papa Pasteur
Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci matondi mingi tozongisi epa ya tata Molimo Santo na kopesa biso maloba na mokolo malelo. Lokola ngonga esi ekomi musika na etinda ya mokonzi ya Lingomba mokonzi ya Bule tokotanga kaka mokanda moko yango nde tokopesa pe ndimbola ya mokuse pose tosalela ngonga malgré makambo ezali ebele. Tokotanga na mokanda ya Luka na mokapona ye ya 14 na nzela ya 15 kino 24 na lobi Luc chapitre 14 verset 15 à 16. Etangeli ezali boye na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Moto moko na kati ya bato oyo bavandaki na mesa awa ayoki boye alobi na Yesu, esengo mingi na moto oyo akozwa esika na feti oyo Nzambe akosalisa kuna na bokonzi na ye. Yesu alobi na ye, moto moko alingaki kosalisa feti moko ya monene mpe abengisi bato ebele. Awa tango ya kolia eyei kokoka, atindi mosali na ye akende koloba na bato oyo ye abengisaki. Boya nasi na bongisi biloko nyonso. Kasi bango nyonso babandi kosenga bolimbisi ndenge moko. Moto ya liboso alobi na ye, nauti elanga moko mpe nasengeli kokende kotala yango. Limbisa ngai. Mosusu alobi, nauti kosomba bangombe 10 mpe nakei komeka yango soki ezali makasi. Limbisa ngai. Mpe mosusu alobi, nauti kobala kaka mikolo oyo. Yango wana nakoki koya te. Mosali azongi epai ya mokonzi na ye mpe ayebisi ye makambo nyonso. Bongo ye asiliki mpe alobi na mosali na ye, kende noki na bawenze mpe na babalabala mpe memela ngai bato bakelela, bato bakufa makolo to maboko, bato bakufa miso mpe bato ya tengu. Na sima ya mwa ntango moke, mosali aye pe alobi, mokonzi, nasali ndenge otindaki ngai, kasi bisika ezali nanu. Bongo mokonzi alobi na mosali na ye, kende na banzela oyo ezali na esobe, mpe kotisa bato na makasi, po ndako na ngai etonda. Nalobi na bino, na kati ya bato oyo na bengisaki liboso, ata moko te akozwa esika na feti na ngai. Na kombo na tata na mwana pe Molimo Santo. Na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santo, tolandi etangeli ya chapitre oyo tata mokonzi ya Bule apesaki. Chapitre oyo ezali lisese ya nkolo Yesu apesaki na esengo oyo mutu amanifestaki mokolwana na ntango na kolia. Lisese lobi na biso ete mokonzi abengisaki bato minene baya na kati na fete. Alors lisese wana ndenge totangi tokozongela susu kuna te, ezali na biteni mibale. Eteni ya yambo, mokonzi abengisaki bato ya minene na fete. Bato ya minene na fete banso basi bapesi ba raison mpobo baya na fete te. Tolandi awa mutu oyo ngai na balisika na sombi bangombe pe bongo na bongo. Mokonzi atindi bato na ye baluka bato mususu babenga bakanga bango tana makasi baya kotondisa ndako na ye
mpo elambo oyo asalaki ebeba te. Lisese oyo mpo na bato ya minene oyo mokonzi abengisaki elingi kobate bato ya minene ntango bazwi invitation babengisami na fete bakokangaka matoi na bango. Transport blindé, bus en retard, avec Citigo, c'est terminé. Je viens de réserver un trajet avec l'application de covoiturage Citigo et... bakende koyoka liloba na Nzambe mpote bakoko bongwana bakoko sala malamu mpote kimia oyo tozali koloka ndenge tata mokonzi abula lobi ekoko koya na kati na mokili. Nzambe nde mutu abengaki mpote bango baya bayoka bamela balia bapesa na matei bapesa na orientation kasi bango bayaki te. Mokonzi alingaki eleka bongo te alobi na batu na ye babima bakende kozwa batu nyonso bakokutana babalabala wango wana lobi eteni ya mibale mpona biso baye tozalaki na esika te tozwaki ba invitation te. Me mokonzi akanisi biango abi bango lokola baboyi koya esengeli la bango batu na ngai nyonso wana baya na kati na fete balia bakokomela. Kasi eloko nini esalamaki kuna soki tokontinue kobokobola kuna na Matthieu na chapitre 22 na verset 1 à 10 abi ntango bato wana bakotaki na kati na fete mokonzi ayaki kotala. Ntango aye kotala amoni ete na baoyo nyonso bakendeki kozwa malgré babengamaki te bazalaki avise te me ntango bayaki mokonzi ntango akotaki na kati na salle amoni moko na bango azalaki na bilamba ya feti te. Mokonzi atuni ye ndeko na ngai okoti awa lolenge nini awa yo zangi elamba na feti. Mokonzi asilikaki abibisaki ye pe apesaki etumo makasi. Batata ba mama kobiangama ezali likambo te. Kobiangama ezali likambo te. Kasi likambo ezali na kokokisa oyo basili kobengela biso. Bato wana tako bazalaki babongamaki te me esengeli na biso to bongamaka mokolo na mokolo po te tokokisaka makambo ata ya mike mike oyo Nzambe azali kosenga. Elamba ya fete elingi koba liloba na Nzambe esi eteyama bandakala na kati na mokili. Me bato mosusu kino lelo tozali awa nano tozwa batisimu te. Mais tozali kozela nini po tokozwa batisimu po appartenir à une église esengeli ozala baptiser l'église wana nde ozwi ndingisa ya kobengama mondimi église wana. Malgré liloba na Nzambe ezali koteyama me bato mosusu kino lelo bazwi batisimu te. Elamba ya fete ya mibale elamba ya fete ezali kesengeli kozala conscience na yo moko conscience na ngai e reprocher ngai et que nazali pur nazali na likambo na mutu te. Hébreux chapitre 12 verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. To lukaka boyenge beni na batu nyonso to lukaka kimia na batu nyonso yango na toyoki na nzembo bapesi biso kuna yango toyoki mokonzi azali kolobela awa kimia 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 to luka yango na makasi soki te ata mutu moko komona Nzambe te. To sala misala ya Nzambe to lona pe to bokola ndenge tosili kolanda yango na kati na monda liloba na mokonzi. Moto nyonso abiangamaka pe to biangamaka na groupe te parce que le salut est individuel. To biangamaka moto na moto azwaka li nkasa na ye ya invitation. Soki tozwi exemple ya mariage tata azali kobongisa mariage na ye ndenge totangi yango awa apesaka invitation na mutu na mutu. Mais kasi soki yo ye na invitation wana te fete wana eleki ata ndenge nini bako remplacer na mutu te na place na yo mpe bakozongela susu fete wana te pona yo fete wana esi eleki osi ozangeli yango libela okozwa yango lisusu te. Yango wana batata ba mama eloko tozali koluka monene ezali botosi botosi kotosa liloba na Nzambe. Soki Nzambe atindi soki Nzambe asengi esengeli na biso totosa.
mpo ete toyebi ngonga te toyebi mokolo te ndenge bapesi biso na Matthieu chapitre 15 Matthieu 25 verset 13 babi toyebi ngonga te toyebi mokolo te esengeli tomibongisaka tala ndeko na biso wana ayebaki te me mokolo nde abengamaki na nzela akota na kati na fete mazaki de lamba fete te parce que esengeli na biso tomibongisaka mokolo na mokolo po te tozali bandimi esengeli na biso tokendeke de progrès en progrès kasi tozongaka nsima te babiangami bazalaka toujours ebele baponami bazalaka moke awa ezali biso baponami tokosala nini awa tozali baponami batata bamama mpona kotonga Yelusalemi ebandi na biso te pasi oyo toza nango ebandi na biso te soki toke kotanga na 2 Corinthiens chapitre 8 verset 1 à 5 2 Corinthiens chapitre 8 verset 1 à 5 bazali kopesa biso tribulation oyo ezalaki na kati na lingomba ya bamangomba ya Makedonia bazalaki na pasi makasi bazalaki batu minene te bazalaki batu bayebana te me kasi na kati na mpasi na bango balakisaki bolingo monene mpote basunga babulami oyo bazalaki na Yelusalemi yango na tata mokonzi abule mokonzi lingomba sengaka te biso baye tofandi na Yelusalemi tozala batu na bolingo mobeko misala mpote ndakisa euta epai na biso ebima ekende musika bazali kobenga bango basantu les saints de Jérusalem ba oyo bazali kofanda na Yelusalemi ya kala ndenge moko biso tofanda na Yelusalemi ya sika esengeli tozala basantu basalaki nyonso batalaki bobolo na bango te batalaki pasi na bango te batalaki infirmité na bango te me basalaki nyonso mpote Yelusalemi ekokotongama apôtre Paul azo confirme yango ete tondimaki te na komona ete bakokaki kopesa makabo boye soko kiti na verset 20 titi na verset 21 azali ko bato salaka bongo mbala mususu bato mususu bakritikaka mais mpona nini bakibongisi bakendekaka nkamba kosala mosala mpona nini bato tala na bango bebosono bazokendekaka nkamba non tosalaka bongo mpona na nzambe kaka te mais tosalaka bongo mpona biso moko na esaleli wana yango nde tozali korealize bamakambo oyo ya minene tozali komona lelo awa na kati na nkamba yango wana batata bamama biloba yiki ndenge tata mokonzi ayembisi na nzembo ezali mpe na ntina esengeli eya po te tumbola kanda na nzambe mokano ekokokatama bayenge beni basepela baponami mpe elongo tata mokonzi abulu na silisi wana nkomba tata mwana peli mosantu Comme on a dit, tata mwana, tata molio mosantu, tango ezali mokuse. Merci tata mokonzi abule, tata molio mosantu. Mingi yo pesaki na biso, soki na autorisation na yo, ekoki ko zonge lango mardi, na autorisation na yo bien sûr. Toko pesa kaka quelques 2-3 chapitres. Na mayendenge yo pesaki ndingisa batata ba mama bandeko na kati na église kembangiste tozali na 4 sources ya inspiration. D'abord les saintes écritures bibliques et puis 2 maloba ya ye moko tata molio mosantu nzambe nde babengi yango magistère et puis l'hymnologie kembangiste ndenge toyoki banzembo couplé à cela, bandoto, vision, ça fait partie de l'hymnologie qui maniste parce qu'il y a un message et puis la tradition des anciens. Maye tata mokonzi abule awuti kolobela biso awa ya yiki pendenge nini kimia ekopesa bakimia yango ekopesa na nani pe na isika nini toyoki yango na nzembo toyoki yango na tata mokonzi abule. Komama na chapitre Zacharie chapitre 9 verset 9 à 10 soki totangi kuna
makambo ya yiki makambo oyo tozali nango na ntango ya suka na ndenge mpe ekosuka ekosila kati na Yelusaleme na ye moko nkolo nde makambo wana esakolamaka na Zacharie chapitre 9 verset 9 à 10. Donc ezala nzembo ezala maloba tata mokonzi ya bule ezala pe na kati na Bible topesi bino référence tokokai ko ba référence ba chapitre ezebele mais l'essentiel yango wana nde biso topesi na esika ena ya Zacharie chapitre 9 verset 10 9 à 10 bien sûr. Kuna na verset wana Nzambe alobi boyete Ephraim akokata ba arc ba char de combat ya Ephraim mpe ye Nzambe akopesa kimia ndenge biso tolandi na nzembo. Avec votre autorisation papa nakoloba kaka moke nani akopesa kimia po ete yiki esi la pena kata lingomba soko lingomba et du kimia mokili pe kozwa kim. Dieu parle d'Ephraim. Qui est Ephraim? Ephraim azali nkoko ya Jacob, Israël, nkoko na ye. Mais Ephraim na Manassé, likamwana tata mokonzi ya bule alobaka yango mingi, mais yango wana nde na pesi yango po ezali na kati na Bible. Nkoko azalaka mwana ya mibale. Nkoko akozalaka mwana ya mibale. Référence yango. Référence ezali na Genèse chapitre 48 verset 5. Nkoko akozalaka mwana ya mibale. Yango nde ezali na pesi bino référence Genèse chapitre 48 verset 5. Avant Jacob atika mokili asalaki cérémonie nde alobaki na Joseph Manassé na Ephraim bazali bana na ngai bano yo botaki avanga na kota awa na kati na Égypte. Ephraim et Manassé sont miens au même titre que Ruben et Siméon. Donc pour Jacob, il y a un héritage dans Israël. On parle toujours de Manassé et d'Ephraim comme Siméon, Gad, Dan et Manassé comme Judas et tous les autres. Donc Koko akozalaka mwana ya mibale et oye zalaki na mwana yangwana nde eye na Koko. Mais Koko bakotanga lisusu Koko te. Akomi mwana ya mibale pona mokumba oyo ya latisami responsabilité oyo ya pesi. Et Jacob explique ba oyo mosusu bakolanda bakobikela na sima na Ephraim pe na Manassé. Batata ba mama na kati na lingoma na biso ba makambo wana ya kobenda na wana, il faut que ça cesse. Il faut totanga ka Bible avec profondeur. Tata Kimbangu alobi na kobotama na 1918. Oya botami na mwana ya botami na 1918 le 22 mars papa Diangene. Tobenge mwana. Mais alobi na kobotama na 1951. Mokoloye atiki nzoto na 1951 tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu kiangani abotami. Na bunzoto tokobenge nkoko. Mais na molimo na Bible azali lisusu nkoko te parce que azali tata mokonzi abule. Nde ye abiangami nkoko azali mwana mibale. Makambo nyonso oyo ezalaki na mwana, oyo ezalaki na tata, oyo ezalaki na mwana, nde mokuma wana epesa meli ye. Ba oyo mosusu bakoya kobikela na sima na ye. Yango wana ezali kosenga nini botos. Soko Nzambe apesi biso ndingisa mardi toko développer yango en profondeur. Parce que ce qui bino boto landi engebene Bible, engebene likambo na Nzambe uta ebandeli, yiki ekwe ko salate. Ekwe ko salate. Il faut atosama. Ndenge wana
nkolo Yesu atosaki tata kino liwa ya soni nde kulusu wana tata kimbangu yesima na nkolo Yesu ya mibale ndenge nkolo Yesu alobaki mosusu akoya eye tata kimbangu atosi nkolo Yesu atosi tata Nzambe te kino liwa ya prisonnier vendredi bango mibale bazalaki na mokumba ya kobikisa mokili ndenge wana mama mwila adi mokumba na ye atosi bapapa batosi ye iki ezalaki te ekino ntango wana mama esilaki mpo na nini mama mwilo oyo bazalaki na ntango wana babia mwasi akoki kotabwisa te mama mwilo apozaki motuna boye naboyi bauta na baprotestant mwasi akoki kotabwisa te mama mwilo alobi metonke yo ozali aveugle apesi bango motuna yo ozali aveugle oyebi te ndenge akokende na mbanza ngungu me oyo amonaka akamati yo na loboko mpo ete akomisa yo na mbanza ngungu okolanda yo obi okolanda ye te balobi tokolanda abi ngai nde nakamataki mokumba ngai nde nazali komema a partir de ce moment là bango nyonso pi ye nde moto ayebi nzela ye nde azali na kati na elaka ndenge wana batata bango misato bakamati mokuma ya botosi na kati na bango yiki ezalaki te ndenge wana oyo tozali kobenga nkoko bibliquement ye nde azali mwana ya mibale kimia donc yiki ekoki kozala te napesi bino bachapitre dans le verset, vous allez qu'à lire ça vous-même. Et quoi vous allez dire? Batata ba maman, pour n'aller essayer bien sûr, mais tant qu'on se moque les alaka na passe, to sukawana, moque les alaka na passe. Nzama kamataka toujours ba oyo bazako mona na lokola, biloko bidangantina. La solution vient toujours par ba oyo, ba mona na kalokola biloko bidangantina. Les marginaux, les laissés pour compte, handicapés, il n'y a pas à tout ça. Solution il y a kakuna. Ndenge na lobaki na Zakari. Ndenge na lobaba prophète ebele ba lobaki. Ndenge nkolo Yesu ya lobaki. Likambo eko ya na tango na suka. E likambo eko kata na kimio eko ya na esika nini. Nkolo Yesu alobi esika ebembe kozala. Ebembe nde esika wana aigle nde bakoya kosangana me bembango ezali wapi ezali awa na nkamba na Yerusalemu ya sika esika nzoto ya ye tata molio mosantu nde ezali esika Yerusalemu ezali ndenge wana Zakaria alobaki likambo yango ekosalama kimi yango ekopesamela na mabota manso na Yerusalemu na Efraim c'est-à-dire nkoko kasi mwana ya mibale ye nde nkolo makambo nkolo bilaka. Remarquez ceci. Kolo Yesu amène sa croix jusqu'à Golgotha. C'est le sauveur de l'humanité. Mais comme il en est là, à quoi il m'a la misat, Père, Fils, Saint-Esprit, à quoi si kaboye na mbala misat wana ya quoi allez ba moni Simon de Cyrène nana ko mema ikulusu. Simon de Cyrène c'est un noir ou bien ba tradition biblique moussous balobi Simon l'Africain mais c'est un noir. Il avait bananemi balé Alexandre na refuse. Balobia voilà, yonde mutoko ko mema yango, c'était un noir. Parce que à cette croix s'attachait la malédiction. Romain ko simba croix wana te mema yango. Bango ba juif non. Ba sundoli yango na moto mwini à l'Africain. Or, bazali ko bossa nete ce faisant bazali ko kamata likamo ya nkolo Yesu ekoya na kati na Afrique ekoya na kati na Yerusalemu na sika esika kimia ko pesa mela na mabota manso ekosangisa juif et non juif toutes les nations esika bembe ko salaka mais ça sera en Afrique berceau de l'humanité et pas na biso. Donc, mon takobenga ma o handicapé boena boe mais nzama kamata kaka batu bizanga ntina pona ko yokisa ça c'est dans 1 Corinthiens chapitre 1 versets 27 à 28 29. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 à 29. Nzambe akamata kabato yo
baza lokola bilema lokola bato na liboma mpona koyokisa bato na mayele soni akamataka biloko ya pete mpona koyokisa bato na makasi soni mpo moto aloba te ke ngai grâce à moi ngai te munasali. Dieu n'aime pas ça. Yango na kamataka ka biloko pam yango na pasteur Kabemba malgré temps ezala qui a développé bino nzamba kamataka ka bato lokola bato moko kaka ya ndenge wana message ne lokumu ne nkemo ne ezala kaka à partir ya bango. Et si vous lisez bien la Bible, on commande même les femmes stériles. Nzambe azale ko kitisa nkemo ne kaka à travers prenez maman Zacharie, maman Elisabeth, elle était stérile. Mais quand il a eu Jean-Baptiste a eu kobotama, a oumela ki maboti tout monene Jean-Baptiste. Kamata Anne. A oumela ki Nzambe azale a utiliser kaka bango. Na kati na ye a eu kobota nani? A boti moto monene. Oh, biso tozali kobenga Samuel. Kamata exemple nkolo Yesu ye moko. Abotami na mama Marie. Ayebaka mobali te mabotami na nguya tata molimo mosantu. Et toko kamatela bino ba exemple même Rebecca ayaki kobota Esau na Jacob aumelaki e kamata ye moko mama Sarah aumelaki Nzambe akamata kaka et siko biso tozali komona ke solution ezalite Nzambe ati solution et pas na biso lelo le dit mais nani ayebaka nani ayebaki ke colon belge mutuna makasi Allemagne a envahir la Belgique et qui me le ezalite bakena ko recourir na nani na oyo yazalaki libanga e bwakama ezalaka na ntina te et c'était le 10 mai 1940 bake ko kamata papa kisolokele na papa diangene bana ya papa kimbangu balobi boke na ko senga epai na tata na bino alongo la Belgique na kati ya maboko ya Allemand pe na roi na maboko allemand papa diangene a koti sur le boko na poche abimisi chapelet ba weleli chapelet babi pasa bo benga tata na bino ndenge bino boko benga kaye tala nano oyo libanga oyo ba boa kaka yango nde pesi solution la Belgique est Belgique aujourd'hui avec son roi et ça histoire to twa katante po na yango lelo boy soki biso to koluka tata kimbango lelo boy soki biso to koluka papa diangene ezali kaka na moto moko ya zali na voile azali na bâton sacré to koluka ye pa ya nani e pa na tata Simon Kimbangu kiangadi pona nini nkoko azalaka mwana ya mibale na mokuma ya azali na yango biso nyonso tuto sangana na moto moko derrière lui ye moko alobaki bino nyonso bozala sima na ngai moto azala te bino nyonso sima na ngai soko biso nyonso tu derrière papa Simon Kimbangu kiangani yende ayebi kuna esika biso tozali kokene pe esika biso touti yeke kozala te et tokozwa solution et tokolongwa na kati ya pasi o biso tozali na yango na komona tata mwana tata molio mosantu. Merci Bamuta okende kovanda likolo eza na mpasi meteo amoni ke bole kobeta bolimisa biso tolobi mingi tina likambo asaki lokola boye boke eza na yiki libanga ebwakama ezali biso soki feti na biso esili bokokota na lupango wa mozole kosenga na batata na biso kimeya biso bato zobondela biso bato mipesi likambo moko kaka tozo kosenga oyo kozala na biso pesa biso kimia na mokili toloba bie toloba te. Tu es viré. S'il vous plaît, patron, ne faites pas. Bon, tikana loba. Bo somi ya molimo. Eya be yate.
na nzela toza koya toza konyokoma tozomona mpasi me toyeba ntina likambo oyo batata batikelaki biso totika mabe tosala malamu mpo na bosomi ya molimo eyabe eya te so bomoni ke toke molai na bachapitre ezokopesa moto oyo abwakama bamonaka eloko pamba mpe makambo mpe ekozala epa na ye bongo be bongo te asaki aye abwakama lokola eloko pamba me lelo aye biso tolobi sukasuka tokokende osilisa kuna na kati tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata mwana mosantu amen bika tokubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuni kwa tata nzambi munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela